Ba FDLR ba wangani kozala bato baye ba bomaki bato zomi na sambo na park ya Virunga na Nord Kivu. Batomboki baye ya Rwanda ba fundinde mampinga ya Kigali koboma bato baye. Nzokande président Paul Kagame ya Rwanda awangani ete ata soda mokote ya mboka na ye azali na mabele ya ekolo Congo démocratique. États-Unis ebakisi million misato ya $, pona kosunga RDC na bitumba na COVID-19. Mbongo yango ekomisi pene na 17 millions na ndambo lisungi oyo USA epesi RDC, elobi ambassadeur ya USA na Kinshasa Mike Hammer. Bato babale bayambo bazwami na COVID-19 na Matadi. Bakonzi ya etuka ya Congo Central basakoli ete bolati masque bokomi lotomo. Kasumbale sa ekangami mercredi pona COVID-19. Mardi engumba ya Lubumbashi nde ekangamaki. Omokolo mwa yenga moto ya yambo andimamaki kozala na COVID-19 na etuka ya Okatanga amonanaki.